Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, la diaspora partout dans mon Kilibisca Bozali, la personne qui mbote na cadre magazine Monda Ekolo et la bino information à solo. To fongoli magazine abisu ya mokolo pour le recevoir que chef de l'État Félix Tshisekedi na premier ministre Sama Lukonde bakitaki sur le terrain pour na rassurer avancement et qualité ya ba travaux na ba site ya ba activité ya PAP et le kaki ndenge ni Medine Kabimbi. Ba autorité congolais bakitaki sur terrain pour na visiter ba travaux oyo eza ko salema na ba site nyonso awa na province ya Kinshasa. Chef de l'État Félix Tshisekedi akendeki mokolo ya samedi 28 janvier na bisika nyonso bazali ko bongisa pour na koyamba Pape François pour se rassurer que nyonso eza ko salema malamu. Même samedi, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde asangisaki ba service nyonso pour na évaluation moko kwasi complète ya ba positive mise en place pour na sécurité ya souverain pontife pe ya batu nyonso oyo ba ko assister na événement yango. Na aéroport ya Ndolo, Félix Tshisekedi a apprécié ki gigantesque podium oyo ba monter na espace ya 150 mètres carrés oyo eko servir pour na hôtel ya Sainte Messe wana. Na stade des martyrs oyo ezali retenu pour na rencontre na ba jeune na palais de la nation bisika wapi ba prévoir rencontre na chef de l'état pe ba acteur politique. Qualité d'aménagement na yango selon chef de l'état Félix Tshisekedi ezali satisfaisante. Pour na rencontre na ye na ba diplomate oyo bazali awa na République démocratique du Congo pe ba animateur ya ba institution politique ya société civile na ba politicien mosusu dispositif moko particulier et kozala toujours na palais de la nation bisika wapi Pape François akopesa message na ye epai ya ba congolais nyonso. Na suka na yango gouvernement congolais insistaki na koloba ke bakokanga circulation ya commune ya Gombe te, circulation ekozala comme d'habitude na commune nyonso ya Gombe. Yango biso awa to beteli bango kambunda. Il faut koyeba ke Mama Thérèse Maloba oyo azali cadre ya Union pour les valeurs tshisekidiste asala ki descente na commune ya Lingwala wapi epai ba mama Lingwala bayamba ke le fundu pe na lolendo nyonso tout Floride Gituka elikala ki ndenge nini. Kanenge boza komona population oyo etelemi ezali koyemba yambi aye mama tuna ngai ndeko nanga ezali nini wana ezali kokota ya mwana mboka Thérèse Maloba mama oyo azali femme dynamique ya po azali présidente nationale ya Ligue des femmes ya Union pour les valeurs tshisekidistes Yvette na mokuse pelizusu azali présidente ya dynamique Thérèse Maloba netem na mokuse tala ndenge population ba mama Lingwala bayambiye na motema moko po bayebi azali mama oyo lokumu oyo amesana ba action sociale ya ndenge na ndenge ya lelo akitaki awa la commune ya Lingwala pona kosangisa ba mama nyonso ya Lingwala kolakisa bango vision o azali na yango pe ya motuya ya koyebisa bango basadere massivement na Union pour les valeurs tshisekidistes pour yango ezali parti ezali ko accompagner vision ya mwana mboka Félix Tshisekedi et puis ya mingi ezali ke ekosala malamu soki ba mama bakoti ya mingi kuna pour mwana mboka Tshilombo azwa deuxième mandat na kitoko nyonso tu. Mama Thérèse Maloba oyo azali femme dynamique akotaki asangisi ba mama basololi na lofundu pe na lolendo nyonso kaka ndenge ba image ezali kolakisa biso. Ya solo moyebi koyamba merci beaucoup na pesi bino merci pour pesinga accueil ya kitoko kama nazalaki obima na muka wana naza kokoma na yo kitako ba mama bazoyemba ba mama moto esepesinga mingi merci beaucoup. Esalaki kitoko komona kutu mwana mboka Vinika Songo ko modérateur na esika ba mama bazalaki pe nyonso elekaki na kitoko na elenge nyonso tu yango lokola biso magazine Monda Ekolo baleka Yesu autre baka vérité tellement caméra na ezalaki kuna
yokanenge mama Thérèse yemoko abetsaki mbunda elongola quelques mama obazaki wala batolaki na sengo ya komona ke vision ya mama pe le kumu ya Congo et comme komona na. Je suis venu amener aux mamans de Lingwala un message de dynamisme parce que moi je suis en train de diriger l'ONG, une structure dénommée DTM, Dynamique Thérèse Maloba. Cette structure-là est venue en appui à notre parti politique dénommé l'UVT. Moi, je suis présidente nationale de la Ligue des femmes au sein de notre parti politique, l'UVT, l'Union pour les valeurs tshisekédistes. Quand on parle de valeurs, c'est-à-dire que nous devons véhiculer les valeurs. C'est ce que je suis venu amener aux mamans. Je suis venu dire aux mamans de Lingwala de pouvoir apprendre à se prendre en charge. Awa, maman Thérèse Maloba, présidente nationale de la Ligue des femmes et de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, présidente de la dynamique de Thérèse Maloba, la Mokuse, le kola abadi ba activité là, yo toyebite ozakola la pongi, bendana, Luka okene esika zalipo, Congo to Kinshasa, ba mama bazali mingi te, yende azako sala makamwa kitoko, ezali komona la kutu ba mama Congo, ba pesi elongoni yango biso, to betele kambunda po sango na esi eyokani. Pour voyager partout dans il y a poto à la République démocratique du Congo et comme le mot qui toque po Quick Travel Agency a comment resserrer ma salon avec professionnalisme et tout dans le sport publicitaire oui. Ndeko mwasi ndeko mobali mwana Congo onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto. Quick Travel Visa eye po na kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro. Yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na Quick Travel Visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, top visa pour na baswa médicaux na yo, adresse ezaka moko, Quick Travel Visa po awa. Nyonso ezo salema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te, na likambo oyo etali billet d'avion, komona na yo kutu pasi te. Quick Travel Visa ezali wana po na vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Bandeko ya Congo, bandeko ya Kinshasa, papa, mama, ndeko. Quick Travel Visa, en anglais, en français, visa de voyage rapide, ayeli bino innovation, topé modernisation, modernité, nali solo etali voyage. Donc nazolo ba voyage, visa, billet d'avion. En tout cas, nyonso Quick Travel Visa azako sala yango na ngonga muke passeport. Vous en avez voyager au Kende poto Kende dans 5 continents où ils ont habité. Yaka na Quick Travel Visa. Dossier na yo et qu'on a traité na professionnalisme. En tout cas, tous quoi assurer bino visa réussite et visa à 100% parce que au toza koloba toza na connaissance certaine avérée, une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo et comme réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na Quick Travel Visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Natalo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Boko tu nanga soki bazwami wapi Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede.
na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te yaka omona o vivre réalité na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. La cadre d'enrôlement, il s'est que moi Namboka Armel Fuende Lukunga cadre ensemble pour la République et président la Asbel God Bless Congo à ce qui enrôlement nae kuna la kimbase ke le kala kinini. Atamola ki kakandenge Yesu Kristo atamola likola mpunda na Yerusalemi depa nenge bozomo na basangani awa ebele tunanga inde koza banani okokanisa ke bavandi bazoko sula masula politique mais zokande ezalaki na cadre ya enrôlement yako accompagner mwana mboka Armel Fuende Lukungu oyo azali vraiment na kimbaseke ya tango kutu il faut koyeba ke azalaka cadre na ensemble pour la République oyo ekumba makana mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe Peli Zuzu azali président ASBL God Bless Congo yango basangana ki elongo na bandeko tout ensemble pour la République kaka ndenge bozali komona ba image depa pour la sensibiliser population ki mbaseke baye ba utilité ya kozoma carte d'électeur oyo kutu yemoko d'abord étant que azalaki déjà préparé pour la kozoma carte d'électeur na ye yango babetaki makolo na route mokali ti kokoma na terrain wambaza kuna na sima esika wapi akotaki bayambaki avec impact na idéologie na base na mobimba appela bandeko ensemble pour la République oyo bayaki ko accompagner ye bino moko boza komona akoti na scène d'enrôlement bayambie kitoko a s'enregistrer pe akei esika biba capturer kitoko ba pesi carte d'électeur na carte bozali komona na suka masolo mwana mboka Armel Fuende Lukungu abetisaki monda boye liboso ya caméra ya monda ekolo bozwa carte na ngai pe na kosenga na population congolaise en général et à Kimbanseke en particulier bazwa modèle pe exemple oyo enrôlement eza devoir civique ya mutu nyonso tu tokende ebele kosanrôler tozwa carte na biso oyo azwi carte na ye nde aza na décision finale ya mboka soki ozwi carte nde okoyeba destin ya mboka ya lobi eza nini yango nasengi na mutu nyonso tu lobi baya ebele basanrôler enrôlement eza gratuit bazofutela yango mbongo te mama papa elenge esika nyonso tozwami kolemba te kose fatigue te lamuka tongo luka santo eza pembeni na yo okende ozwa carte lokola ngai population nyonso ya Kimbanseke nasengi bino bokende ebele bozwa carte oyo ya électeur. Merci beaucoup. Esali kitoko komona mwana mboka Armel Fuende Lukungu ndenge azwi carte avec impact pe idéologie elongo na bandeko ensemble ndenge bakompagna ki po esengeli koyeba ke 2023 maponomi ezali yo ozali kolala lamuka welisa tangu ifweni awa bayambaki lokola Yesu yango pe sengeli yo pe welisa okende koza carte d'électeur na po ekosala yo kitoko makasi 2023 okoma mwana ya Congo ya kovote ya solo yango biso tobeteleka mbunda na cadre toujours ya ko remplir ba devoir civique boyeba ke mwana mboka Celestin Kolongu Mukendi leader ya Kimbaseke oyo aza na parti politique ya INC asaki enrôlement avec impact et idéologie et le kala kinenge nini asalaki enrôlement nae avec impact pe idéologie ndeko ya Congo tunanga ye nani mwana mboka Celestin Kolongu Mukendi oyo azali moko ya bandeko ya INC parti cher ya mwana mboka Vital Kamerhe mingi union pour la nation congolaise bayambaki kitoko lokola azalaka mwana ya Kimbaseke ya tongo depa na base na ye batambolaki pona kosala sensibilisation parce que esengeli na mwana Congo surtout ayeba kozwa carte d'électeur na ye po et permettre ye ayeba ko sanctionner pe kopona oyo motema ne elingi na 2023 yango mwana mboka Celestin Kolongu Mukendi depa tina centre d'enrôlement esika wapi bayambaki na impact pe na idéologie kutu nyonso elekaki kitoko ine na mesa esika ba enregistraki kitoko aleki pe na esika ya capture kitoko ba capturer pe azuka de lecteur na kolobake a commis vraiment vrai congolais po a commis capable ya kopona moto o motema ne elingi na 2023 na suka masolo liboso ya caméra ya monda ekolo poto sa baleka yesu toko sakate
boyoka ndenge nini abetisaki mbunda. Na ngai ezali ya liboso nano esali ngai esengo mingi mpona kolandisama na mabongisi ya seni asalaki yango nde epesi ngai véritable lelo nakoma citoyen congolais na s'enrôler lelo massivement avec bamembre na ngai babase na ngai yo moko ozomona ngo na bilili bakarte ezali yango nde ekomema ngai na eseko ekolinga nazala yango nde ekosalaki ngwende na biso iningana. Ezali kitoko komona mwana mboka Celestin Kolongo Mukendi oyo azali moko ya Union pour la nation congolaise mwana mboka Vital Kamerhe ndenge nini azika de l'électeur avec impact pe idéologie yo moto ozali ko umela welisa po mikolo oseni apese skali moke esengeli na yo okoma congolais ya solo avec carte wala soko yango e kosala kitoko yango biso tobeteli ekambunda. Na cadre ya descente oyo ba politicien bazo bongisa ndena ndenge tango zolo la pongi yebake mwana mboka Borley Vunda pe Toussaint Singi ba vrai leader ya changu ba mbama kitoko et pas ba sportif ya commune ki mbaseke pe kuna na quartier Chumabwa eska basa bango masule zali ele kana ndenge nini Maki bango kitoko avec impact pe idéologie mwana Congo tunanga bango banani mwana mboka Borley Vunda pe Toussaint Singi oyo bazali ba cadre monene ya parti ensemble oyo ekumba makana yeme ile Charman Moïse Katumbi Chapwe bango bazali ba leader ya changu pe mingi bango ne basimiki mbaseke parce que mutukutu kuna ko ba cop anniversaire bango azalaka te bayambaki bango mokola dimanche na ba sportif juste tout ya kimbaseke po bazalaki na besoin baye ba message ligne important oyo bandeko bazako bombelaka bango yango tala ndenge bazali kokota inde ba matisi bango la tatami ebele ba sportif basangani oyo kaka pona kolakisa ke bandeko oyo baza vraiment na lokumu na mabele ya changu mingi na commune Kimbaseke bino moko boyoka message ligne important bakumbelaki bango ezalaki oyo etali enrôlement ya koyebisa bandeko ke il faut s'enrôler massivement po yango ezali seulement eko permettre bango baye bako sanctionner pe ko pona moto o moto bango elingi kuna likolo ya tatami bandeko na ya Congo boyoka message nini bapesaki ba sportif po biso caméra moda ekolo tozalaki wana po na kobetsa mbondango. Ensemble on est fort, ensemble on est fort, ensemble on gagnera, ensemble on a gagné, on gagnera, ensemble on est fort, ensemble on est fort, ensemble on gagnera. Donc, la Kimbanti le bina ibani mwanda, mwanda mbozi ba iningai. Naza mwana Kimbanti, na vandi na Kimbanti. Na vandi na auto sales, ça passage. Ça lui prend je crois 3 ans. Na vandi na Bakwanga. Na sali plus de 5 ans. Na vandi na likulu à 0 na 4. On a sali année belle donc c'est des mwana Kimbanti. Là on a ngana lo bakokakisa. Biso bala Kimbanti to za censé ko tombola Kimbanti. Ko to tombola Kimbanti. 2023 to boy ke Mtauti libanda aina Kimbanti. Apesi yo mwatini, apesi yo polo, apesi yo likuta, apesi yo voix. Dans la cause pas ça les mots. Après vous allez soit après 5 à 5 nids. Donc il y a un ton télémi la Kimbanti vous en appelez au tombe la Kimbanti. Kimbanti au tombe ma soki to sangani entre yo na ngai. Esali kitoko makasi ndeko ya Congo yo moto zali kolela pongi yeba ke Kimbaseke pe changu ezala maboko ya Borley Vunda pe Toussaint Singi po adversaire kutu azate mwana mboka le Charman Moïse Katumbi Chapwe lala na yo ponge ba bebe po bandeko obi bale bangonde bakosala au plaisir awa la kati ya changu biso awa to betele bango mbonda likambo ya insécurité boye ba ke la police ya masina to sala musala kitoko surtout kuna na sukambundu boba bakangi araignée kuluna o nyokola bana changu akuna image beta histoire ngo ndeko ya Congo tala mwana mobali o bozali komona la police a présenté boye
tuna ngai kombo na ye nani kombo na ye ezalaka babengaka ye araignée po ye asala bafile ya ndenge na ndenge ya bandeko na ye bamiyibi bakuluna kaka mpona konyokola population ya mwana mboka Tshilombo Tshisekedi de manière que bana masina bakoma na insécurité ya makasi. Mwana mobali oyo azali suka na kuluna aiba nako viole kutu nako boma yango ne ekoma lokola métier na ye melelo akwei na filiale ya polisi po bazalaki ekiri bakende koyiba me baninga bapumbuki ye azangaki bapapa kopumbuka yango la polisi akangaki ye. Mwana mobali oyo azali moyibi moko impossible bino mabota bandeko bavandi abaplenya na ye moko na moko azali kolela para oyo mabe oyo asala ya ndenge na ndenge yango na suka masolo le commandant Glody oyo akumbelaka point chaud ya boba parce que bakangaki ye kuna boyo kanenge nini abetsaki mbonda apela bandeko bazaki nzinga na ye. Kuna couleur zaka nde maloba papa vyo elobai kena tosala musala po musala tondimende yango tozala musala mosusu tosala te apart musala tobatelaka population na biloko na ye ande oyo babatela population na biloko na ye ezalaka mpe bano batelemela population te bavanda kimia te tandisika ye mo mpa za population eci oyo journée ya lobi nde mwa mbula wana ebetaki basali vraiment nde basene basali basene oyo nde babengaka rene aza moko atambolaka na ase bango nde bameki kosabote petit na biso oyo la petit na étudiant ntangaka basakana na ye mabe basakana na ye mabe ete ya masheti tina mokongo moto akata oyo boye nani nautaka classe ezaka le 24 décembre nautaka classe kozonga na kutana na bango bazalaka plus de 8 personnes parmi 8 personnes akangaka nga bamorphologie na bango malgré nayebi bango te me nakangaka nga baformela nde bazokisanga bazonga ordinateur bazonga telefone na mbonga minerval nazaka na ndofu. Population nyonso oyo bozali komona eseli bango pasi komona mwana mobali ya boye oyo kutu akoki koyekola même article 15 ben akoma na ye moyibi kulula mpe babokilo na ye meme na yesu to mpe satana abaya ye na motema moko mpo alingata kobongwama te yango tokosenga kaka na bakonzi ya mboka boyeba korenforcer la police ya point chaud oyo kumamaka na mwana mboka Glody baeleme ya malamu mpe bamateriel ya malamu mpo batrake bana oyo na masina parce que kimoyibi to mpe kulula bango esi eleki ndelo kutu satana abaya bango makasi yango biso tobetika mbonda bomesana koza rubrique na biso pona nini boye ya lelo mwana mboka Église Mateta lisolo eza nini nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe mpona nini boye mpona nini boye yango wana nde kitoko mbote ndeko mbote camarade ngai komona ngai alede wa magazine mbonda ekolo tozala ma rubrique na biso tosololaka mi likambo ya mpona nini boye tozotuna mpona nini badepute balaka soki ekona ngonga baelection omona baye pa peuple naso bavote bango bakima peuple libela ezala mpona nini camarade baraison eza ebele oyo tokoki koevoke me na koevoke raison moko omoni mingi bazoya surtout na milie na biso ya ntango awa badepute baza vraiment bana ya ntango te le fait akoya baelure ye abimi ake na ye akoya lisu te mpe ayebi difficulté te oyo eza na mabele ya ntango selon sa façon ya kotambola na baendroit mosusu. Bon mpo na nga na koloba boye défaut ya makasi eza mpa na biso bapetit peuple tovotaka badepute mpo na kaka kolanda bapolo kolanda ba 5000 francs l'air moto azopesa mbongo wana ovote oker te. C'est pour cela que tant qu'on vote soki azui aokima na yo mais soko soutenir mutu wana na bonne volonté ata mutu ele mbongo oboyi ko voter mutu mbongo voter mutu azana mabele na yo moko oya botameli wana asalima munenyo stu wana azana volonté obongisa mais tant bozolanda ba 5000 francs bozolanda ba polo bozolanda ba bikoti likolo loso likolo ni c'est pour cela que tozo sala ba choix mo ya mabe question na biso ya rubrique ya magazine na biso ya lelo zali pona nini ba député to votaka ba mona la kaka ba campagne parce que ba voter bango mona kimi na libela pour même base pour marater ça vraiment nini bon pona nini boyezo comme ça biso nyoso ba député olongwa rubrique makasi eza que député alongwe ailleurs aye ko postuler na kati ya mabele na bino c'est-à-dire mutu ndengo na soki bo voter
akoya apesi yo polo apesi yo 5000 apesi yo loso ovote et puis tant okenda kozonga lisusu te tala ndenge mbonda ekolo ebakise bino elengi baboni mer bosekana lisolo oyo Les gens marchent vraiment. C'est quoi alors? C'est quoi? C'est plus le bino. Ah, papa, na moyo vraiment. Na moyo makasi. Balinga ba kala bien ba kilote. Là c'est plus le bino. Na ba kilote. Na di pas. Comme conseil gratuit, quand ça chaud. Fais Lucas ta pantola 5000 francs ça t'ira bien. Ba kilote ou pas moyen? Ah, on dit papa. Na ba kilote on va passer dans la chambre froide. On va aller dans mon angela peso pesi. Attends, je comprends pas. Yo kolinga yetunga. On a chaud comment? En regardant comme ça, je ne sais même pas si on a cette scène. Je sais, monsieur. Qu'est-ce que regarde, tu es malade, tu penses? Elle peut t'aimer comme ça là. Courage. les vieux Jaisi Djemba Koko Tiri Tiri on va toujours ma solo attends toujours avec caricature na écrit ma tête likambo oyo etali insécurité kaka ndenge mbonda ekolo elobaka yango pe idéologie oyo Koko Tiri Tiri Jaisi Djemba abete msala moko alelo bino moko bomona surtout bamibi oyo bamesala koyiba bamama basaki bakabelo to mpe biloko na ndenge na nzoto yoka ndenge esukelaka bango mabe moyibie mama esaki na ngai ekei boya mbangu moyibi oyo ayibi mama saki kokima akutali mpe na bayaya bazalaki na kwa yoka ebela bayaya kutu ndenge nini badeside mpo na ye kuluna yo moyibi tokotumba yo okokufa lelo zela biso wana totumba ye libela bayaya mpe badeside batumba ye mpo aza kuluna a moyibi akufa lelo suka 1 litre esasi mpe ezangaka te yango wana mpe na limeti batumbi moyibi me esali pasi makasi na desizio bayaya bazwaki mpo bakokaki jamais kosala lwa bango mo parce ke tokosenga na biso mbonda ekolo soki bokangi moyibi bokangi kuluna botumba ye te me esengeli komema ye depa na la police la plus proche mpo bango nde bakoyeba kojuge mpe komema ye na acquis de droit ya boye esali pasi yango yo ndeko mobali tika vi ya kimoyibi tika vi ya kuluna ta ndenge esuki nde maboka bayaya esuki mabe makasi awa mpenza biso tobetisika mbonda nayebi ke bozalaki vraiment ebele mpo bopesa confiance mpe fidélité na magazine mino mbonda ekolo oyo ememela mino bainformation ya solo bokontinue kosabone massivement na chaîne YouTube na biso mbonda ekolo officiel parce que yango ezali seul moyen oyo kosalaka biso toza mapapu tokende toujours likolo merci mpo tozozela toujours baspot publicitaire na bino ya bacampagne ya politique ya ndenge na ndenge tokodiffuze yango na basprit moko abordable et surtout que tozala bareporter moko professionnel bakokita na terrain basali ba image ya kitoko merci na Florine Gituka merci na Aruna image et pourquoi pas na Medine quand même ozali coordonnatrice ya magazine Mbonda Ekolo pe na écrit ma tête les jeunes mannequins Mbonda Ekolo merci na Christy V pe mwana na ngai de wana ebike boza ebele ya kolanda magazine oyo nga papa no ala de wala présenter que avec elengi na industrie se tungala bino tokuta la prochaine maso yezo été na de la bino fort bye